Yiba bilamba ya nanda kwa seleo na singa na salongo. Ajani ayiba bilamba ya seleo na singa na salongo. Ayiba bilamba nanda kwa seleo na salongo. Wana seleo azovanda boye mvua ma en diagonale. Na salongo sud. Ayiba bilamba seleo na singa. Pasolo la vérité. Bato wana tonga na kutaki wana. Nanya otikela espace yemba. Yana makamususu kutu na koloba te. Père son âme la vie nanga babia. Ba makamususu ba kanai ya ndinga ngosakana te. Ba kanai. O mona ka ke bovandi boye na répétition boye. Bozo répéter boye. Bou. Maman ve nanga babia bisinga yondo za boye. Pasolo la vérité. Luka soki alobi lisusu na koyela ye parce que Didier Lacoste baza ba camarade mais baza niveau moko te. Baza level moko te. Baza level moko te. Didier Lacoste mataka avion avant dans la première classe. Adjanya na ido ke lo mo alobi a voyager akina ba festival on va betara wapi na mboka nini soki awa na poto na mboka nini na Belgique na France en Allemagne biso zala wapi parce que ba musicien tout ba ya poto ba betara to zakana bangwa Pasolo la vérité boso oyebimisanga oh je crois bana kini tu ba yebi yango salakanga bien tangolo baka wi chéri potatana pokwa lelo yo pokatanga pongi atomatio kitina kopasuka na ngate na kosenga na libitra tive matcha koma nango na prolongation matcheke 0-0 ni lolingo sala na nganine na kokimisa bango mangu na terrain Didier Lacoste tokokimi Pasolo la vérité les homères. So alinga beto po ozali mobala Karine Nana Karine Mokonzi totikala kozala mwasi na mobilité. Karine Mokonzi c'est ma sœur. Moi j'ai été je vivais dans une même maison que Karine. Navanda pas ya Karine pendant longtemps. Pasolo la vérité. On a yaki na kuta ba shege libande belé. Ba pisinga moni ndo za na soko koti kuna. Soko bimi kaka. Sege via zuyote. So ba koti pa okepa vera mboso koti o teste. So koti sogi obimi o melite sege azuyote. Via pisinga fanda no wana na fanda wana. Pasolo la vérité. Benga e mwana liboso ni de la forêt loba mukentonga. C'est-à-dire la voix la plus fine de l'Afrique. La voix la plus aiguë de l'Afrique. Venabiso Ferrigola, c'est un chanteur de charme. Venanga Didier Lacoste Azali, chanteur aigu. Parce que différence na bango yango wana. Venabiso Ferrigola, soko ebisi akende li kolonenge Didier Lacoste akendara. Ako kenda ko mata ko suka. Pasolo la vérité. Bon. Pour bana Adjani ala papa nangate. Papa nangeza Didier Lacoste. Oh. Aza papa nangate. Papa nangeza Didier Lacoste. En vrai dire, mi gagné ma Adjani, c'est pas un leader. Pasolo la vérité. Nazaki vraiment les sous-chotés à Rouya dans le quartier latin parce que le groupe était bien, tout était bon, mais Namo Nazaki n'a vraiment na place besoin place morobo, na c'est démarqué makasi, na c'est démarqué batuba mona pena gagnon Schengen pena ye wana zali. Mais ce qu'on a quartier latin et comment il trop sert na biso Cindy Leker. Ah. Osalaka ba ker ba nini ko banda ika ba ker ogo ya pe mais viens pas zagine pe ko fula ba chanteur. Pasolo la vérité. Banda papa kufa tikanga na yo. Yo moto longola kanga susi ya papa. Soko zuima koloko tikanga na nani. Na banzaki tokonuna nga na yo. Lisu munini, chéri na mérité yesu. Pasolo la vérité. Millionnaire le quoi baston mukendi. Soki makoki ezali. Bozwa, bobengi venapso Didier Lacoste. Bobengi na venapso Ferrigola. Boche ba moyen en jeu. Ba kene ko enregistrer album na ata na Japon. Stone mukendi les millionnaires. Pasolo la vérité. Je vais maintenant écrire l'histoire dans la musique congolaise. Donc c'est le moment. Batou ebele batela kinga point. Parce que maxi single nanga ils ont la particularité à vie nanga.
bato ebele batiela inga ba point eza na makambo suna ko loba awa mais bato ebele batinda babetanga kaka nga shenge na muke ndozomona nga boye ba grand pour ça là ini pour na sala eloko te Pas solo la vérité. tangelanga musicien moko oyo ajani ya sala to musicien moko o babindo babimisa lokola biso ne to ngane to vandi na o lelo boye ope mokili yebi fabriqué par Didier Lacoste. Ozomona. Très bien. Soko ta liste ozongi susu tala susu na kati ya orchestre ya vie na biso fait rigola. Hein? Nanya simbi animation. C'est Blaise créateur oza fabriqué par Didier Lacoste. Ceux qui Blaise a zaté na jet set ebi que animation est koufi. Pas solo la vérité. Ba otinde ba beta yo pour rien kaka. Makambo na zoloba Karine Mokonzi ayebi yango. Oh. To vanda na ye na baoba. Na baoba. To vanda. Na opesa ka flash mukina les étoiles. Ba belor bazalaka. Mende ko moka tinda ba betanga. Atinda ba betanga. Question nga eza pour sala kini. Na sala eloko te. Nzambe alola somona nga na sala eloko te. To vandi boye. Ndeko moka musicien. Atinda ba betanga. Musicien? Oui. Ah bon? Atinda ba betanga. Heureusement, parmi ba garde na ye, moko azaki mwana mai ndeko na. Pas solo la vérité. Azana ba problème ebele, azana na problème à brosse à dents. Azana na brosse à dents te. Osomona, azana ba problème ebele. En plus, azana ba problème, il faut afuta ba taximen o ya kima. Nan. Ajani. Ye azasoga ye répétition na la zamba a koti boye a FC taximen zela na o ya benda. Pas solo la vérité. Soko yoki tango alilaka. Didier Lacoste, papa ne Ephraim, ngungalia kasena makila lela pikenga. Papa Brayame. Vi azana bana, c'est un parent. Azana bana Brian. Azana Belgique, c'est un joueur. Pas solo la vérité. balobi awa toza na kawele j'ai moko le grand maître makumba kumba bango toke na bango na système ya badolité likolo ya ngomba tuka lutumo premier rendez-vous à ne pas manquer tous les rendez-vous dominicales chaque dimanche bana panama bana monde entier tokutanaka awa shengami makumba musique kitoko avec tutuka lutu c'est bon. On est ensemble avec number one, mon premier Tutu Kalouchi, Antonio Pelicano Manouchi, Asrada Galasso. Balobi c'est thérapeutique, en bien ou en mal. Boya, pour se peler. Tous les dimanches, il y a toujours, référence il y a toujours. Babido Kalouchi, Mtassimi ma solo, donc musique est toujours qui toque. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, nayebisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mobimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyingeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei
Saveur, Savonnier, Savigné. Biso na aussi Sangonga Moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Soyez le bienvenu dans votre émission sur la vérité. Émission Autour de la Rabino Vérité en face. Toujours. Merci de la confiance au PCBiso. Merci de la considération. Merci de la biso. Vous êtes belé na kata Kinshasa bolanda biso bana king ba kino to PCBino moti bandiko belé au bolanda biso na Congo partout na kata Congo na ville ya Congo na bamboka nyonso o eza na kati ya Congo to PCBino bambote so bolanda biso à net moment to PCB bat nyonso bolanda biso na Angola précisément na Luanda na Kabinda na ba Uige na ba Soyo on est mboka na biso bino tout boso bambote Brazzaville n'en parlons pas. Afrique du Sud, n'en parlons pas. Tous les messages news beaucoup mais la biso et force, et conseil, soutien. Merci pour la force, vous soutenir biso, vous s'abonner. La chaîne YouTube la biso sur la vérité place Oyo, la Rabino vérité en face. Le l'autre la réel plaisir to ya ma grand chanteur Yambo Kanabiso parmi les grands chanteurs Yambo Kanabiso. Bon vous allez décider en plus le lopena biso lindanda, abia royemba, aroloba dimi maroyemba. Na kombo ya Schengen parmi les grands chanteurs Yambo Kanabiso bo découvrir no bandeko no ba yebi mais bandeko ba yebi ba déjà ko sepel parce que yebi que Schengen asala ka musala na ye très bien to mais ko découvrir musique congolaise évoluer ndeni et puis le projet oyo Schengen azanango tozana massa na biso ndeko na biso Simeon azana na single na zo bimisa générique kati na kolo to sekile bandeko nyonso balinga musique ya Nzambe bokine na chaîne YouTube à Simeon donc to sekile bandeko boko soutenir ndeko na biso bimisa musique na sika nzimu na kitoko bimisa ubeti Simeon kumisa na chaîne YouTube artiste na suka bomona nzimu na bimisa biso kala mingi te tizie les awa na bokine bo consommer bo soutenir frère na biso bimisa suka na générique kati na kolo Simeon kumisa merci bandeko tout boza ebeli bona na biso c'est nettement sur émission ezala bien vous pouvez merci na réalisateur na biso Kumase photo shalom Schengen, bonjour, bonsoir. Ouais, bonsoir à toi, Miguenyema. Bonne santé. Ouais, les gars, santé à merveille. Dieu fait grâce. Donc, bonsoir, bonjour, Nabatutu Bazolanda. Donc, je me porte à merveille, quoi. Nega Zomona, donc, ça va. Nanenga Mikili, quoi. Nanenga Mikili, Schengen, mais Ozo Kanate, Mikili, paraît qu'il y a un cimetière à Bami. C'est Ozo Kundayo, bien, Ozo Lugande Nyoko Bimila. Bon, en fait, dans chaque problème, il y a toujours des solutions. Et puis, dans la vie, il y a toujours des difficultés. Donc, si on a lobby, on a des difficultés, on a des problèmes, on a des lokuta. Même Bakonzambo, on a des problèmes. Donc, je traverse des moments un peu difficiles, comme tout artiste. Donc, musicalement parlant, à côté musique. Musicalement parlant, c'est-à-dire que Nazo travailler vraiment dur. Je veux donner le meilleur de moi. Donc Nazo doit vraiment tant nanga ya travailler pour na sala et loko moko boye o mo kili mobimba monde globe mobimba ozala vraiment satisfait ne loko na pesa bango et ça parmi ba raison nanga nazo mona naté comme on dirait qu'il est pour mieux sauter. Voilà. Mais Schengen bandeko bele ba découvrir yo lelo, de tout ça une annonce bandeko bele ba découvrir ba qualité. Oyo ezala katsina yo mais tu ngato zo mo parcours no vite fait au beta wa puis le ka wa puis pour le loto yamba au Schengen nga na uti na orchestre wa quartier ndenge ba jeune artiste nyonso bazalaka na uti na orchestre liboso na beta zara s'il vous plaît musica na beti na ba Gino Banco ba frère na nga yolo je crois makambo na olo ba Keneti Diembe ba yebi yango Keneti Diembe bango baza bato liboso tant tozo banda makambo musique nga na zana mukie parce que na bandi musique nazaki na âge il y a 11 ans nazara animateur à l'époque nazara animateur na orchestre quartier na ba master donc à l'époque wana na uti poto parce que nga na mona poto naza vraiment mona poto à l'époque j'avais 11 ans na uti poto na ekin nazongi kin après na ko intégrer groupe na ba master. J'étais d'abord rappeur na kati groupe après avec le temps tellement lingala na yo kuta na jena ba mas na yo comme animateur. Animation après moment moko boye moi évolution des arts tellement nazaki na amour à musique na ko kota na orchestre ya père nanga moko na bosani oncle ave nanga musika sika asalaka orchestre akufa pepe à son âme
na kokota na groupe na ye na travailler na oncle na ya comme Kimi vraiment vie musique la yebi surtout ni ba tutu bana poto belé ba yebi pe vieux après na ko intégrer groupe na nga grand orchestre munene groupe munene o nga na intégrer ki ya munene liboso ezala ki maison mère nazaki na deuxième équipe. J'étais encadré chez le vieux Papi Kakol. C'est Bondo. Tozaki wana ngai. Nous avons vendu chez ye. Na kutape ba master des pliques. Na kutape des pliques wana pa na ye. Na kutape café room. Bon, to vandi, to bosser. Bon, ça n'a pas vraiment marché. Bon, banzela et kesena inango pété et kesena inango simbagité. Na ko longwa et pas venanga Kakol. Simba était après, on a intégré quartier latin. Tant on a intégré quartier latin, na quartier latin, on a quand même moins chance, il y a eu un concert. Malgré qu'il y a un album, au moment où j'étais au quartier latin, au sein du groupe quartier latin, na moment on a moment jeune frère na master Omba, même promotion na Omba. Omba jeune frère non? Ouais, c'est un frère, c'est un jeune frère comme moi. C'est un jeune frère comme moi. Ah, ouais. Jeune frère par rapport à petit frère ou par rapport à des jeunes? T'es bon, âge pénal n'a habité, jeune frère, tout ça, jeune. Par rapport à la génération? Par rapport à la même génération. Et puis, na J3, tout ça qui na J3, na personne vient na Biandonga, na vie Suzuki P, na Jos Diena, Jesak Chipoi, tout ça qui na bango au sein du groupe quartier latin. Après, on a bossé. Bon, j'étais un peu froid. Après, on vieux nanga moko boye commanda lebo na yolo na pesi mbote ba na yolo tumba mbote ya trop commanda lebo aye kozwanga aye komemanga sikoyo epa ya kulutu nanga Didier Lacoste parce que na quartier latin za ko simba susute parce que na zaiki pena ko kota na be en quartier latin parce que ba mbruime le kai tronga na zaki non pe mwana muke na zaki na ba 19 ans après na ko kene commanda lebo azwinga ba mbruime zaki ni mbruime zaki que bato wana tonga na kutaki wana nanya otikela espace oyemba yana makamususu kutu na koloba te pe son âme na vie na nga babia ba makamususu bakanai ya ndinga ngosakana te bakanai o mona ka ke bovandi boye na répétition boye bozo répéter boye bu maman ve na nga babia bisinga yondo za boye rep bandi swambongo ke so melangai shawarma wana to répéter pas ya vie le vieux bodino na lingwala bimati côté à rond-point Willerina qui ne sombela e shawarma na bi ngana e musique na sombela oni simba te ngana ko sombela bloka oliate oyo mkolo yemba na orchestre oyo ti ba musé mambolo bati voilà après bon Kofi découvert qui était si ngana sala test pas devant yemoko vieux na sala test na palin muta sala pont à sala canal na kina mona na vieux eza Gelor Sisodor na kenda na tongo memanga tongo nazara na guitare nanga comme nga nazara na guitare Gelor Sisodor azokata vie suki abisier oui na chanteur Gelor abisier vient na chanteur oui na chanteur yaka na ye akotisinga na lupanga virambo via fandi na kiti azaki na ba massa na ye ba vie sambale ba vie modogo botekol bazo beta scrabble na simbi guitare via bi yoza musicien na bi wa vient na musicien osarani nabite na yembaka bo guitare nabite na betaka pe si mono lo mo quartier latin via bi na yemba na yemba ngobila tokozong s'il vous plaît problème te natikali C0 natikali maboko pamba ye muni nanga keya tikelinga talelaka ya kozonga nalela teo mobembo ezali liwa teo nazela ye atako basekinga na nsima nakipa te masuwa ememi emonano motako teo nalela te
cher atikeli ngai foto napesi ye mpe oyanga atalaka nga abosana nga na gaze nanani na nga mama na gaze eteni amemi ye na molimo natikali se eteni na mipesi na yawe o losambo na nga o nzambe batela nga na ye o tomonana lisusu. Donc na beti ngobila na beti ngobila via lobi mais petit on passe imba na azana be bogar azana be na taya bien fana no wana pokuna tant na yaki na kuta ba shege libande bele ba pisinga moni ndo zana soko koti kuna soko bimi kaka sege via zuyote so ba koti pa okepa vera mboso koti o teste so koti soki obimi o melite sege azuyote via pisinga fana no wana na fanda wana via vandisinga na vanda wana de 9h à 23h et pas virambo via lobby yondo zaboye mardi kene mbala moko na répétition et puis le mardi direct na kenda na bodino la PSAP déjà kombo nanga na komi na bodino na porte ba maître ba yambinga il y a 16 mutazalaki ko diriger ba répétition venanga Suzuki Luzubu ta on a koma na porte tuninga kombo nona na pesi kombo kota na kotipe na vandi côté ba musicien baza je me rappelle encore kulutu nanga just dit na pesi ba mbote sika zali to so la rappelle bien tango amona nga lobi yo pe musicien na biso zanono okuna ya 16 biso papa musicien bato kofi mutatindi romemisa nga mupamba tika ya musicien kofi donc vie déjà à sa bengara déjà à lobi que les petits wana fois zala déjà et puis kokota nyonso yango wana kokota nyonso après na yeba ke na zwaka charge nzembo avi na ngabinda bas nzembo ya avi na ngabinda bas moustiquaire ngande muna zwaka charge nango chaque répétition ngande muna zaka koyemba nana pesa ko charge za vieille parce que tant on via yo kaka atalaga nzembo nini po ya via solar na SSFP tuna nzembo nini oya koyemba ya mouvement habite nzembo wana moustiquaire tuninga habite nzembo moustiquaire nde batikela nga charge nango na mouvement toujours pe mabiso tout ba Jos Diena ba J3 ba tout quartier la ton grand complet nazo pesa pe makambu eloni sala ki aussi mbate parce que Kofi a validé bon nga moko nde na nazaki vraiment les sous choté à Roya na quartier latin parce que le groupe était bien, tout était bon, mais ngamo nazaki na vraiment na place besoin place moko na se démarquer makasi na se démarquer batu ba mona pena que non Schengen pena ye wana zali mais ce qu'on a quartier latin et comment il trop ser na biso Cindy Leker osalaka baker banini okobanda eka baker okoya pe mais vie pas zaki ne pe kofula ba chanteur azaki hermo boye omona pe boye neti ba concert africain to beta ba concert musu na africain boye verso pe sape mutu moko sala mo vocal mais ce que yango mona na tali ke na sali kalkina bité na luka moyen na tengama mais orchestre pe na minute wana ya kokende idée zalaki te nzambe ka ninga sala makamu na ye na yokutana na commanda lebo vient nga yolo na pesi ba mbote sika zali ndep singa lobi yo faut qu'il n'est pas vient na yo Didier Lacoste vient na yo ya yolo faut qu'il ne père aller qui n'a pas lisusu mais si c'est nini pas Kofi pesi exemple na ba raison na yo bona maison mais ba raison za kini o c'est que vanda te bon omoni ba makamu nyonso za makambo lo batemi genyema na maison mère tout allait bien tout allait vraiment bien bon makamu nyonso za makambo lo bate attends to comprendre parce que vous en attendant mais l'oni ça là que au vanda te bon on a préféré na lo bate na pesi vient nga se bondo kakol ya machine bambote sikazali je crois bato bana mi se belé ba comprendre voilà la cause ça rekita ki osala ki test na concert na répétition to ba ela ki pas vena yo commanda lebo abengilanga vilanga la coste et puis que non naza na petit moko chanteur asa après via psinga lobino yaka na palais na yokayo na ma campagne na kena résidence ya vieux na ma campagne via psinga bon ça va yemba na yeko yemba asenga nga na yemba médicament est-ce que yebi médicament na bi oui na yebi yango yemba
na yembi médicament abi bon ça va le quoi oyembi pe bien comme ça on les kana répétition toyo kayo na répétition. Est-ce que tu as un médicament ndingo yembela kinda pe kana guitare? Si na kenda kana guitare. Banda papa kufa tikanga na yo yo moto longolaka nga susi ya papa soko zwi makolo kotikanga na nani na banzaki tokonuna nga na yo lisumu nini sheri na mérité yesu et pourtant tolapanaka na banganga nzambe tosinyaka contrat na miso ya bandimi kominyo melaka ngana melaka lopeto lataki ngana lataki epai ya papa kimbangu na nkamba tokendaka concert a Didier Lacoste tobinaki poni lelo kokima ngai pamba ndenge olingaki nga ndenge mpe naza na ngai me lelo nakoma yo medikama na ngaya nana lutula yo lingi oboya ngai oyebisi bapetite ya Chelsea kolingi okima ngai sosolelaka tongotongo me kasi lelo aleli 20h basinyale ngake alfa ntumu olinga boyanga yo medikama jano petrole ndenge nalingaka yo sheri ozala ta libende basude yo na mopanzi na ngai mokolo kokufanga mpe nakufa moto alela te na nsima sekele bombana lokola itela kufa na likambo akufa na likambo na ye na motema ye ya Jean désolé vraiment pe mesilinga onga Cyril kina fe mesilinga onga ata babengi ngai gourma jamais nga na kosede amoureux sans voleur kanisa lisusu malobalobaka na chibasu olobaka na nga tokokabwana te sheri lelo yokei nzela okei ye la reine mandibile natio mwa chakachaka na lokolo mpo lolanda nzela yo nani je refasa mama yeyeye mikenyema yeye mongali ayena kominyo melaka na melaka oh mama namoni pasi mama. Bravo, félicitations, bravo. Maman Lacoste a validé. Via lobby, petit oyembi médicament en plus, comme via Azarana le cola fiesta, na pesa ke logo moni mongali wana na betarango. Via lobby, petit oyembi Seigneur Lei. Pour interpréter Seigneur Lei, c'est pas du beurre. Ezali panango baté. Parce que moni biso ba jeune ya lelo, tozo bunga mwa muke. Faut toujours to garder le colo na biso ya musique ya rumba ya le colo ya Seigneur là le colo ya Grand Calais tant on a pesa qui est logo via lobi pecho yo abi fokota okoti mbala moko nakuta pe ba master bazo répéter parce que presque ba tout nakuta bango nakuta ba parfum d'hiver nakuta ba chinois nakuta ba pelletier mboma ba berva tempo voda nakuta bango tout même ba chinois donc nakuta bango tout via valider ngambala moko lobi pecha eboyemba fanda wana mbala moko pe kokota orchestre momba yango wana mbala moko kokota orchestre osali combien de temps na orchestre na Lacoste na mis l'esprit na vie nga Didier Lacoste na sali 4 ans miloko ni ochakuna ocha combien de vocaux ocha penze na chanze moté mais na sala 3 solo vocales bani na ça vocal na nga ya liboso oyo ebimisanga oh je crois bana kini tu bayebi yango esala
otalakanga bien ntango olobaka wi sheri kotatana pokwa lelo yo pokatanga pongi ato matio kiti na kopasuka na nga te nakosenga na libitrati ve machekoma nango na prolongation macheke 0-0 ni lolingo osala na nga ninye nakokimisa bango mbangu na terrain Didie Lacoste tokokimisa bango mbangu na terrain Abu Fashion kimisa bango mbangu na terrain Christian Kingo tokokimisa bango mbangu na terrain Sheri nanga na benga kio na chombo Sheri nanga na benga kio na chombo Yo bona yo koyamba ye otikinga na nyokama na basusi ya bolingo na yo Mami setanginga lokola bebe Mama Mami setanginga lokola bebe Mama Mami setanginga. On a premier solo vocal na sala na chanson Recharge-moi. Deuxième mes amis. Deuxième. Le télévision 3. Fifi Binsani Tentelito Fidèle au croyant industriel Nalela uo Mama Vivine Moleka Polingo na yosiki mwanze komi kosuanga Nixon boutique comme beta tourna ba petite ma campagne Eric Bola Yaka Ndoke zanga kiloko nzoto Pona susi na yo Baninga ba couple batiki nga moko Mikufela Kapicha tiki nga moko Soki nzoto ni 15 ezalaki susi te Na Mississippi nde na defata chauffage Swala lelo Isala rien Nikese mekata kozonga Ponga motema epema Matie komine ya kwata Okobomisa Natika lina Sisima osana yo Nikesa sasa moloko Nakoki kobunga mbanga na yete Bienvenue mon amai Patrick Emeka Ayo mama Yango na kondi nzoto Toninho Sherake Pascal Kamba Sialala Ayo mama Nameli valume nalalata Pona zokoka te Moibia buki fenêtre na butue Hey Ngana souci ya fatigue ya chéri Ngana milalisi Aponi biloko akoiba tala ngazwi distraction Akumba TV, atala ngawa, amiyokele sengo Atala na gauche, to na droite, amiyokele sengo Chéri a zongi 4 heures, akuti porte polele Amoni moibi, abule yende mbanda kwe a pique crise Oncle Manzanzo pique crise Yamazu e pique ngai, chocho mampuya na sekata Abega mido, leti, wale mama Bravo Schengen. C'est un plaisir. Hein. Mais na carrière, na talent tous est-ce que la Lacoste peut apporter un plus na carrière? En tout cas, dans la vie, j'essaye toujours. En fait, c'est l'éducation. Nasara toujours fort dans l'ingraté na vie nanga l'éducation ma pesanga. So inga naza Schengen ya lelo oh batutu bazota la boye. So inga lelo na on s'est retrouvé na poto eza pour na avion na Didier Lacoste. C'est un bon vieux, c'est un bon parce que vieux a contribué trop na carrière à musique parce que koya poto ne na yebo eza musique. Et bien sûr pe na bundana pe na bandenge na ngamo pe mais ceux qui lelo batu ba reconnaître Schengen musicien ceux qui lelo batu ba kabela ngambongo pour na zwa billet na yeba kosomba billet avion na yeba kokota na ambassade eza pour na avion wana. Ah bon? Parce que ba yeba ingati. J'étais dans le néant na leka na maison mère na zwa chance ya royemba te. Na leka na quartier latin na zwa chance ya royemba te. Mais na pene ya Didier Lacoste nde na zwi chance ya koyeba na batu ba yebanga na Kinshasa Schengen. Mwandambo batu ba yebinga na lobite ke mokili mobimba. Mwandambo batu ba yebinga eza pona vie na nga Didier Lacoste. Na koza la jamais ingrat pona vis-à-vis ya Viwana. Mais nga question nga beaucoup plus musicalement parlant. Oza qui na talent non. Mais na talent non, est-ce que Lacoste va bakisa ki mo eloko musicalement parlant? Peut-être si. Vocal mo boye, bono yemba ngondengi bo la kisiote, muni bakenda ka bobanzela. Abaksa un plus na musicalement parlant na katsanzo to na musique. Bon, en vrai dire, vieux abaksela nga mo ba tactique de chant ya chant, vitesse ya chant. Parce que nga na ko yemba na za ko yemba. Na yemba nga mo na quartier na ba master, net na quartier latin so OK. Les grands mon pas en attend l'accès sauté. Ah, on attend, on attend. Déjà, tu as la quartier, vous avez répété, na gauche, viens à droite.
beaucoup peut-être na répétition tam sous une fois par semaine. À l'époque, je me souviens, tu répété na Bodino, soit une répétition na Montfleury, bon, il y a tam sous na semaine une fois. Alors tout le temps là, mais avec Vivier sur la Coste, Azaki très sévère na makambo chant. Na l'obité que grand mon père Aza sévère. Grand mon père Aza sévère, il était sévère, il travaillait avec des professionnels. Il a que tant il faut à la professionnelle. En attendant l'action, mais avec Vivier sur Didier Lacoste, Azalaki exigeant, vous répéter naïe chaque fois na palais. Azo exigé na palais photo répéter 3 fois. Na Casino Longindo 2 fois. Donc Azo Landela, Azo ça l'a suivi parce que Aza avait un absolu Didier Lacoste c'est soko yoki Aza na école la fiesta foyo ka papa taboulay yoki fait qu'est-ce qui fait qu'Esther est mené au cours ça a été na Mambochan. Donc c'est un grand chanteur parmi les grands chanteurs na Katsa Congo. Donc indiscutable. La preuve autant la même inspiration Abima meilleur chanteur na 2000 entre 2010 to 2009 Abimara meilleur chanteur. Visa 2020 nabiso la diluya. Tembe ba ve José Mpaka Ikombe baza vivant non ba kufité. Abimara meilleur chanteur. Tant Abima meilleur chanteur wana ya ane wana palmarès wana ba vie nabiso ba jibempia na bazagi na mboka. Ba vie nabiso ba faire rigola bazaki na mboka. Omona. Ba bimagi meilleur chanteur. Donc c'est pour l'accès que capacité l'univers zaki nango na profiter na eloko on a vité sa chant. Voilà. Ouais. Mais Yomoro, tous un ami qui est en France, précisément à Paris, les autres sont à Paris dans fauteuil jaune. Ozo Boulenini. Musicalement parlant, Ozo Boulenini. Est-ce que Ozo Kaka Ozo Zelanini peut découvrir en carrière solo? En tout cas, pour le moment, Naza la préparation. Nazo ça la préparation. Il y a Maxi Single nanga, où ils a tombeau ouvert. Tombeau ouvert. Nous avons préparé tombeau ouvert. Mais pourquoi tombeau ouvert? Tombeau ouvert, ils ont abandonné belé. Ils ont un contexte à Koulou ya Olobela. Ils ont une façon belé à tombeau ouvert. À la base, les gens, souvent, ils mettent point dans la vie des autres. Tant on m'a au point, subitement, Aza surpris, on s'est rétablir. Auquel liboso au comme une étape pour battre bandimaïté. Et ça dans le contexte le contexte nous sous ali biso za ba chrétien ala za chrétien. Le Christ est mort. Ba yuda ba bomagi Yesu. Yesu akufi mona nzamba akufi. Mais mokolami sa tombo sala nini efungwa maki. Il était ressuscité. Donc je vais maintenant écrire l'histoire dans la musique congolaise. Donc c'est le moment. Batou ebele batela kinga point parce que Maxi Single nanga ils ont la particularité à vie nanga. Batou ebele batela kinga ba point. Ils ont makamsu na ko loba awa mais batou ebele batinda ba betanga car nga shengena muke nous omona nga boy ba grand pour ça là ini. Pour na sala elo côté. Na sala elo côté. Toi na sur la vérité. Oui, na sala elo. Moi yo sala elo te muto tinda ba betanga. Na yebi ndeko na ngai. C'est impossible. Na boy ko kota na détail. Pour ça na bina kota na détail awa. Moto kopela. Non, biso ko tulinga moto. Ulingi moto. Biso toi na sur la vérité. En tout cas ba otinda ba beta yo pour rien kaka. Makambo na zoloba Karine Mokonzi ayebi yango. Oh. To vanda na ye na baoba. Na baoba. To vanda. Na opesa ka flash mukina les étoiles. Ba belor bazalaka. Mende ko moka tinda ba betanga. Atinda ba betanga. Question nga eza pour sala kini. Na sala eloko te. Nzambe alola somona nga na sala eloko te. To vandi boye. Ndeko moka musicien. Atinda ba betanga. Musicien? Oui. Ah bon? Atinda ba betanga. Heureusement, parmi ba garde nae, moko azaki mwana mai ndeko nanga. To tanga nae ba classe. Ndaye sanga te kendi botika shengena kende. Na kenda. Bachela biso ba point na vie. Et ça leçon. Dans la vie, il faut pas mettre le point aux autres. Les amis, s'il vous plaît. Na otanga nanga kombote. Na otanga nanga kombote. Comme on est banana H. Allez-y comprendre. Azaïpe membre ya musique maison mère, ya musicien ya groupe maison mère.
So alinga beto po ozali mobala Karine, alinga Ngana Karine Mokonzi totikala kozala mwasi na mobalité. Karine Mokonzi c'est ma sœur. Moi j'ai été je vivais dans une même maison que Karine. Navanda pas ya Karine pendant longtemps parce que c'est ma sœur. Comme toute personne a des difficultés dans la vie. Nazagi nanda kunanga nazako va na salongo. Bon en fait comme un moment où on a ligné na voyager. Bon nazako va na hôtel Béatrice. Karine Singabi oh mais papa ozobi sambong ebele pour nini. Yaka na kovanda pa nanga pour Karine pas na banda kunezaki na ba norme ndako poto déjà à l'époque. Naki ovanda pa Karine. Et botelanga makambo ebele. Ndako Karine wa GB. Ya beau marché. Ya beau marché, ouais, ya beau marché. To vanda na beau marché. Après quelques temps ndé na yo ko zwanzila nanga voyage. Excuse. Donc en 2017, je me trompe pas, 2018. Voilà. Nga beaucoup na bosani mais batu bachela biso ba point ba kansanga ke biso ba Schengen nzamba rosela biso te. Yango moni na eza leçon morale. Eza histoire ya vie. Yango moni na tie tombeau ouvert. Je suis pas mort. Dessin animé. Je suis vivant, je suis ressuscité. Rosela bisoni. Style de musique Rosela biso eza na combien de titres? Marty Single eza na 4 titres. Na yembi na vie nanga Didi Lacoste. To yembi nzembo moko et puis na beti bafro, na beti bafro trap et puis na beti slow na kati et puis na beti deux rumba na des musiques de recherche. Na des musiques de recherche na kati. Et puis à part wana mais bientôt là bazozo a maxi bazozo a tube moko nazo lancé générique moko nazo lancé et eza trap ya show ba rozwango bientôt là te nazo solo là et si tout va bien Zaparo de guerre Zaparo de guerre ya Congo Brazzaville ba royo Zaparo de guerre na ilo kwango Zaparo ouais. Après c'est mbote sur votre biso. Donc si tout va bien, ba Zaparo de guerre biso autour yamba to kande zalaka. Donc merci na bande retour na biso, merci na passage na yo to laxo photo les concept émission na biso kande zalaka. Donc merci na kumasé photo shalom, merci na bana mon entier. Photo je me tala rond déjà. Ouais na landa trop. Oui quand même concept. Bon oui na yebi très bien. Alors, pour la photo, il y a un concept et une émission d'Abisso. Comment c'est aux Abisso déjà, je pense. Merci d'abord à mon nature d'Abisso. Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle, partenaire officiel de l'émission Evan Tumba, Nakati Anvers, Topé Mbote na Junior Bongongo, le tout-puissant Union européenne. Junior Bongongo, Topé Mbote, la chancelle Memba de Midi. Gelor Kanga international, Gelor Kanga international gabonais, Gelor Kanga. Tu peux chouba mbote et belé ceux qui aux Hollandais biso à Senet moment. Tu peux simbote na vela ngi baina colonisateur de la SAP, moté mama Sylvie baina na kati ya Italie. Tu peux simbote, na Kelly Tsumbu, OGF c'était Paris. Tu peux simbote na international David Molinga. Tu peux simbote Falcao, David Molinga Falcao, moté ma Gladys Tambembo. Mère na biso Gladys Tambembo, moté ma David Djogo, David Molinga, tu peux se bino mbote, vous êtes bédé, bon, on a vu sur na Roi Bilamba d'Angola, Kelly Tsumbu na Paris, Flavin Panda, Kennedy Biembe, agence y assure chez Kennedy Biembe, bourgeois Fret, donc bourgeois Fret, il y a Kennedy Biembe, na Kanisi maman, Yagi Basket, mon compte double commune, Fire Basket, Richie Basket, bah, vous êtes bédé, Tozarana Bino, DJ Lutonano, DJ Ken, DJ Arsenal, vous avez belé, vous avez biso à ce moment. Et un bino Schengen. Merci na kumasé pour la patience na yo, merci na bandeko tour, vous avez vraiment belé pour la biso à ce net moment. Tu peux se bino son beauté, bandeko botala la biso, vous s'abonner encore, vous s'abonner, et ça moko ya ba Fox oyo to sengi na bino. Comment ça na biso je pense. Moi, je suis un résident marocain. Moi, je vis au Maroc. Je suis un résident marocain. Je suis un tante na ke poto na ke luka ito sola to so netini. Bon bano ya ngai baza kuna poto babota Maroc. Ya biba ni ba vivre bien ba fanda na mikili ya poto. Ya za bana ba o. Ya za na bana. La coste za bana. Aïe ça na za na bana. C'est un tonton qui cite n'importe quoi. Oh, abota koteni. Tiko le babou. Tala. Alors bien na bana ne ba fana na mikili ba rapi vacances na Kinshasa.
nde yanga bayaka ye bayaka te yaza na bana c'est tonto qui cite aza kobokola bakoko ya mwasi na ye ko bazali na palin mais je te dis vrai siko lo baboy ko nalobi ya nde na osola boye atindela bino bafoto ya bana ye yo botinda bafoto ya bana mais bien sûr tout à l'heure bomona bafoto ya bana ngai pe biso bafoto ya bana et puis na laksaka non bamaneken na ngai mibale basi mibali ou basi non ba jumelle quand je dis les jumelles oui fille ouais yaza na bana te c'est un tonton qui cite bakoko ya mwasi ya ye nde bakoma bana ye cause que il faut pas arrêter ba question na ba on mela bozo comprendre point hein on est sérieux mais je te dis vrai il y a confirmé la papa monde mobimba allez ba vivra bien na lobi bana na ngai baza reconnu na monde entier partout même na quartier na no boza surtout ni que non bana jani banani ba iso obama passat voilà ezalaki juste yango totielaki yo est-ce que la Coste abota premièrement déjà bon en tout cas premièrement la image on a moni nayoki na tolobela no image après totuna no question yo sali 4 ans na patron na yo Didier Lacoste est-ce que la Coste abota soko yoki tango alelaka Didier Lacoste papa ne Ephraim ngungalia kasena makila lela pikenga papa Brayame vie azana bana c'est un parent azana bana Brian azana Belgique c'est un joueur Christian Chenda Christian aza DJ Ephraim les petits beaux bah grâce azana vie azana jeune fille on a Paris grâce c'est une très belle fille vie azana bana en tout cas c'est ça bon tant omoni eza ba biloba lokuta ouais tant omoni siko ba papa na bazo soana wala ba papa na bon pour bana la Coste papa na ngate papa na ngeza Didier Lacoste oh aza papa na ngate papa na ngeza Didier Lacoste en vrai dire mi genyema Adjani c'est pas un leader ande a leader te ezala Adjani ezala babi ndombe baza ba leader te patron mutambongo eza Didier Lacoste eza Ferrigola on se comprendre bango na bango bato mbongo batika soki bakoswa na batika bango baza ba malanda ngombe on se comprendre tangela ngai to na carte sur table tangela nga musicien moko oyo Adjani ya sala to musicien moko o babi ndomba bimisa lokola biso ne to ngane to vandi na lelo boye ope mokili yebi fabriqué par Didier Lacoste ozomona très bien soko ta liste ozongi susu tala susu na kati ya orchestre ya vie na biso Ferrigola nanya simbi animation c'est Blaise créateur oza fabriqué par Didier Lacoste soki Blaise azate na jet set oyebi ke animation ekufi mais Blaise aza fabriqué par Didier Lacoste ozomona soki sous na maison mère otali na danse ceux qui chinois azate mobulu fabriqué par Didier Lacoste même na chant parfum d'hiver fabriqué par Didier Lacoste même Lelo Patrick Beckham fabriqué par Didier Lacoste ozomona toza ba produit fabriqué par c'est pour dire que Didier Lacoste c'est un leader azal leader mutambongo bandakala ozomona Adjani c'est pas un leader bamakambo nyonso azoloba wana azo se distraire pour rien azana na problème yesika kolala alala na ba hotel mona kingasa na suka ba hotel oyo ba pelisaka bakatela ba savon monganga ya mike wana ba hotel ba mwinde zakate ba chaka ba bougie Adjani azana ba problème ebele azana na problème à brosse à dents azana na brosse à dents ti ozomona azana ba problème ebele en plus azana ba problème il faut afuta ba taximen o ya kima nan Adjani ye azasoka ye répétition na la zamba a koti boye a MC taximen zela na o ya benda azana ba problème ba taximen ebele pour bon sa carrière na il faut futa nanu ba nyonga ba taximen o ya kima bango na bambonga ba taxi combien de fois biso na casino longindo to répéter toujours répéter aye combien de fois Didier Lacoste a payé $100 na podium boy
aye kolela mwana mai nga na pimela mbongo tozo yemba boye master ya président moko akotaki wana ya millionnaire master ya presse akotaki ya millionnaire abambi bambongo abambanga je crois ba $500 na tie na poche ajanya azolanda ngo opesa nga na bi mais non ozwi déjà mbongo ozolanda su mbongo na ndi ozopesa nga tasa na boya opesa mbongo ajani azana ba problème ebele azana problème susu ya peau. C'est pas un leader. Ezala babindo mais c'est pas un leader. Baza ba leader ti. Batik yango na lobaki na rosenga ba millionnaire lokwa ba Stone Mukendi. Soki makoki ezali bozwa bobengi vena biso Didier Lacoste, bobengi na vena biso Ferregola. Boche ba moyen en jeu ba kene ko enregistrer album na ata na Japon. Stone Mukendi les millionnaires. Liboule zanga suka na yebi kozola ndangai. Bozwa mokoki boche ba moyen en jeu, bozui Ferregola, bozui na vena biso Didier Lacoste, ba kene ko enregistrer album na Japon parce que baza deux grands chanteurs. Parce que ceux qui lelo bato ba yekoloba ke ndenge ke o Ferregola leki Didier Lacoste na koyimba. C'est faux. Parce que baza deux personnages différents. C'est pas pour rien de la bango balobi ke non na landi ba émission babi ke de la forêt a tigala koloba te ke wa loba boya benga o abenga e mwana boya benga e mwana liboso ni de la forêt loba mukentonga, c'est-à-dire la voix la plus fine de l'Afrique, la voix la plus aiguë de l'Afrique. Venabiso Ferregola, c'est un chanteur de charme. Venanga Didier Lacoste azali chanteur aigu parce que différence na bango yango wana. Venabiso Ferregola soko ebisi akende likolo ndenge Didier Lacoste akendaka akokenda kokoma ta kosuka. Ozomona mais soki oyebisi Didier Lacoste abeta Venabiso Ferregola akobeta ye akokota. Différence na bango yango wana Venabiso Ferregola aza puissant na voix. Mais na aigu Venabiso Didier Lacoste aleki na aigu na maison mère mutayemba aigu koleka Didier Lacoste azate. Ah jana loba yemba koleka. Akomate preuve année soko zongi na kibwisa. Ba choral tout. Ba ténor tout. Même na moi na 13 ans. Mon kolenga atika ataliloba. Te atika. Preuve soki azalaki compétenté. Soki Didier Lacoste azalaki compétenté. Tango longwa ki maison mère. Ba ker wana balinga ki balongula bazwa ya Adjani acha. Mais pourquoi ba garder kango? Parce que ce sont des chœurs qui chantaient difficilement. Je crois bato ba Hollande so ba musique. Ko yemba choral ya ko yemba ténor tierce ya nzembo mobimba, c'est pas facile. Eza oli otondi to yemba tierceté. Yango mo Lacoste tanga longwaka bazora ba vocal ni apesa Adjani. Mais ba cœur ni batika. Ba cœur batika, le preuve yango wana parce que vocal okoyi ko yemba eza facile, mais cœur basala nango ba jeter. Choral nde elaksaka force ya chanteur ténoriste parce que au bobandi nzembo so nzembo za 10 minutes na ebandeli ya chambre oyemba ténor pendant 10 minutes soko opema mais osali vocal mais kosala vocal okoza lo vandi na oboy osali vocal mais oyemba première voix mais ténoriste obeti ténor likolo banda nzembo bandaki ba choral to osala ngo likolo c'est pas du beurre yango moni na solo bakeno Adjani azana na problème ya brosse à dents. Azana problème à brosse à dents. Yango moni ezo mateti na cerveau. Jusqu'à présent, azo comprendre te azana retard. Azo ba place à côté la te yango moni a commissaire biloba loba. Baza ba flatteur. Bangona ba babino mais ce sont des flatteurs. Yo kan sinenge basali soki fait rigola ndinga zawana que ta mususu boy que Adjani azuma kamba ko finga e peka ndinga zo finga e. C'est pas un responsable parce que responsable avant oloba faut ko tourner makamu ko tourner langue. Alingi to baluka na poto to ko baluka soki alobi lisusu na koyela ye parce que Didier Lacoste baza ba camarade mais baza niveau moko te baza level moko te Didier Lacoste mataka avion avant na première classe. Adjani na ido ke lo mo alobi a voyager kinda ba festival ngo abetaka wapi na mboka nini soki awa na poto na mboka nini na Belgique na France en Allemagne biso zalaka wapi parce que ba musicien tout ba yaka poto ba betaka to zakana bangwa ye poto ngo ya yaki ya wapi na posonguba to ndeni nazo comprendre ayaki poto na posonguba mais Lacoste na firme oui la rani bon omoni vena biso Lacoste
na masa na ye ferigola makambo wana na kokota ngote te totuni ba oui la kani en fait vous avez mis c'est vous na cause peut-être si ngana za na vie il y a il logo moi za na c'est on dirait le vrai problème c'est quoi vient na biso ferigola a proposé qui que vieux aya ko na dynastie parce que ce qui au moni il y a deux mais on dirait avant dynastie bazali na bazali batikala jamais vous allez bien bon, en fait, non bigé bazalaka na bango bien na matanga mama assistaka assistaka man c'est l'épée à son âme maman na biso problème est nini tango yo ozozala na muninga il faut ko différencier le travail et l'amitié il faut il y a une grande différence musala na ki camarade tango vient na so faire rigola bengi esprit supérieur Didier Lacoste envoie ma patron pour na makambo ya dynastie via ebiseni solo là na bureau et là on a biso africain to ba ngote or que le travail c'est le travail l'amitié c'est l'amitié tant on vient ebi solo là na bureau il y a moni nini keno ba minimiser or a minimiser été Didier Lacoste comment on travaille na ba norme mindele il faut qu'on s'adapte na makambo mindele en fait ko ki mindele ka te mais qu'on s'adapte na ba norme du travail dans ma norme du travail parce que bablo kangu tara a pas mindele mais ils n'ont pas le grave parce que même voilà. Déjà à partir voilà à partir après nos suite à partir à wana Marc Aouz alekaki abandi ko finga vie nga nazana ba émission hein nazana ngwa a loba trop Marc Aouz a finga mais nga na lekate jamais pour na ko finga vie na so faire rigola na ko sala ngote parce que Didier Lacoste mvoma aza master na ye ozo comprendre na koyi ko fingati na lobelo wote asala ngo plus de 4 à 5 fois ozo no déranger bino amisi Lacoste et déranger makasi tellement biso to saba na tondolo to kunda munoko mvoma loba te to kunda yi munoko si o moni to yebo so moni nga na yebo parce que trop c'est trop vous comprenez parce que naza na 4 Delta production et Didier Lacoste naza produit à Delta production à part après bayo kanité ma proposition avait n'abso fait rigoler les akini les aki que a tienzembo na dynastie azumbo nganzembo en tout cas mbongo bazolo ba wana soki 10 000 soki 16 000 et ça bizwa biloko pamba pas Didier Lacoste à l'écart déjà bas niveau po ya lingano lobela makamuna été azotonga Didier Lacoste azotonga tonga na Kinshasa parce que omoni ya za mutabandundu bat biso batabandundu to lingara penate eza ba culture hein ba Congo ko lingate ko laksa bo tsunami so batu ezara bien te butu muso azangi omona lokola ozopesa sozo laksa bozino na miso bato oya azangi ozopesa pasite et okota kindoke bandaka ni pa na biso africain ngwana bomba mayele na yo bomba oyo sanango obimisa o amuki osanango moni ko kabula na bato pesi bato c'est ça omoni problème euti place wana ne Didier Lacoste alobi soki ngai na participer na dynastie na kolinga to sala contrat vente ayeba vente ya album et ko salama ndenge nini contrat na ko signer caché na ngai album eza ndenge nini parce que yo benga na yembi na album na liembo nzembo droit d'auteur ya kati album yo teka album combien yo liembo non Didier Lacoste eza na niveau wana te ya eza na niveau ya koyemba na ba musicien sangi na te yango moni nazo senga pas les millionnaires muta ko kata makambo za Stone Mukendi azui paquet azui Didier Lacoste azui na masanaye ake ko enregistrer album na Japon solution yango wana voilà merci solution yango wana Schengen grand chanteur ya mboka na msine na Nosaki bomoni vérité yango wana ayembi bien makasi salinga ko bashir de pour ayembi bien félicitations Schengen bandi ko bazala pour ba contacter yo pour na ba soutenir yo musala o tona Europe émission les a suivi mais na ba Angola partout dans le monde bandi bazala pour ba kota na projet na ba idée ne na débit na tuna kiyo on dirait pour te conduire au baki aux ba difficulté ça n'a même pas que musicalement on a ba difficulté bon en fait ba difficulté ça ba difficulté producteur à malonga m sou batakoyemba voilà en tout cas moi muke nazana moi muke nanga na bunda na quoi mutunyo so bunda naka mais en fait moi ba difficulté zali moi ba difficulté mais numéro de téléphone bato bazana vraiment bazana besoin ba ya ba kota na projet parce que jusqu'à présent non nazu à part banzembo na sali ya urbaine wana nde eza déjà na bato nango mais banzembo na so rumba non nazu mutute
yango moni ba difficulté yango wana en plus moi ba difficulté nanga nazaka précisément na Bordeaux navanda na Bordeaux nazaka na parité et donc nazana besoin bato bazana besoin bakota na kati ya projet o bakoki ko financer pour na makambo salama numéro nanga eza plus 33 75 8 59 01 59. Bien, numéro yango. Ouais. Numéro Zali, ouais. 0 plus 33 75 85 90 159. Plus 33 75 85 90 159. On a pena soko bengi. Au directeur il y a bureau. Au solana directeur. Ndenge osenga po management makabutu tambola et que nekitoko donc nga elo na yebika eza musala nanga mingi souci lo na nzono libetaka setende a Jani que ça soit la dernière fois autant à combat Didier Lacoste na monoko na yo. Oui, c'est ton ami mais vous êtes pas de même niveau. Tu es perdu ozoluka place en rocha lokolo kota mais continue na batuno kuna Didier Lacoste il est pas de ton niveau. En tout cas, makambu ya ye na master na ye botika yango bango mibale batambongo. Baza ba master mais wana est-ce que komi na makambu batambongo. Ozomona. Niveau level. Bongo azana mbongo tazana eloko te. Mutalala na hotel la Kingasanya suka ba savant monganga bakata katikati. Ali akintaba ngana na ba image na ya utola mukana na hotel na Kingasana suka ndenga zobima alati li papa mukuse. Alataka 45 mais alati ayiba bilamba ya nanda kwa seleo na singa na salongo. Ajanya ayiba bilamba ya seleo na singa na salongo. Ayiba bilamba nanda kwa seleo na salongo. Wana seleo azovanda boye mvua ma en diagonale na salongo sud. Ayiba bilamba seleo na singa. Ayiba bilamba seleo ayibi solo. Na kasinga na bisote ajanya ayiba bilamba nanda kwa seleo na singa. Ozomona siko mutandengo wana azana niveau ya Didier Lacoste. Didier Lacoste c'est un patron. Asomba bandaku depuis kala mutali boso asomba ndaku na wenge. Eza Didier Lacoste parce que il faut koyeba kocha si oh mi gagner matango na biso que un bon patron mutoyo azana maturité alaksaka bozui na été. Soko lakisi baroyi ko bomayo soko lakisi barobenga opé orgueilleux. C'est comme ça qu'il fonctionne. Merci la Schengen. Philosophie envoie Maïmoko. Merci Schengen, merci na assistance ya Héritier Basket, merci na assistance tant Kennedy bien me mettre partout Héritier Basket, famille Basket Pombagi Basket, Fire Basket Nketiasa. Tous les Héritier Basket na plateau donc merci pour l'assistance dans your émission. Moi ma banga au sabe bien. En tout cas merci beaucoup Miguenyema, ma banga ka Stone Mukendi le millionnaire. Ah avec son bière, la bière du patron. Théo Bilele, les mignons garçons, Théo Bilele, Bambote Siko Zali, et puis Héritier Basket, Venanga Guy Basket, des continents. Parce que si les lots tu vas boire à Rabaye, tu tapes ça comme moi. C'est moi qui ai donné à ce nom-là, Guy Basket, des continents. Mais Yemba, Mikolo Bazo Yemba. Naroyemba vie, Naza précédé, Nazo, n'a pas si numéro. Naïbi vie 60% nanga Obenganga. C'est bon. Guy Basket, des continents, et puis Nathalie, Venanga Eric Massialo, champion de Belgique. Et puis Nathalie Venanga Tigana Zureta. Paris appelle Bruxelles. Ah, Venanga Tigana Zureta Neto Solaki. Et puis Nathalie Lisusu. Narobo Sanate Migeni ma Papi Moll. Papi Moll Mbinga Mobali Boga. Et puis vrai chéri tout Baolanda Biso. En tout cas. Tout comme on est là, on dit nous ça on a les trop pas Karine Bouizara. Ah, nzembo Isaac Parker wana pe et nango pe na remixango. Déjà yango nazo boa kapena dans quelques jours. Nzembo ça la succès hein. Nzembo Isaac Parker. Papa na Ninja. Tuka bwana. Baninga boyoka lisolo ya ngana jeune homme oyo Isaac Parker motema na ngai. Isaac Parker motema na ngai yo wowo papa na Ninja motema na ngai. Samedi passé tokutanaki na yo na mesa pokwa na Notre-Dame ngana kanisa ko ya kinde ko confesser ba péché nzokando ya kinde ko loba na ngake c'est fini
avant tokabwana otalinga nga naleli alikolo na yo nakoma koreve pambapamba navola voiture nakoma koreve pambapamba evi kikulue ya Karine Mokonzi nga nabanzaki na nga okolakisanga lingo ya solo nzokolakisinga bolingo ya greko yango bino mibali ya Paris oyo bolauka botomboka nakokosa basi ya bato diembo trompenga shero trompenga chancel mbembo trompenga shero trompenga. Merci, bravo. Merci Schengen. Batomboka Basilia. Nakobosana te Junior Kabananga okosha nazolela yo mabe Yannick bolingi Amerikani mpangi bolingi nazolela bolingi mutuna ngai yaona ya pena batnanga mabele ya na Christelle bolingi Jonathan bolingi David Molinga. Ah ouais. David Molinga. David Molinga. L'international en tout cas. Et ça bien. Ceux qui ont poussé la culture congolaise de l'avant. Et puis je tiens à signaler dans le gouvernement congolais, tant qu'artiste et musicien, bapé sanga médaille. Médaille, nga naza ambassadeur de la musique à Congo. Mais c'était pourquoi? Parce que en 2018, c'est du sérieux, hein? En 2018, Festival des ambassades. On a circuit na Grèce. Festival des ambassades. Il y a eu tous les orchestres africains. Orchestre, il y a nigérien. Orchestre, il y a égyptien. Orchestre, il y a marocain. Pays en Afrique et organisé qui festival. C'est moi qui ai présenté la RDC. En plus, tous les pays. En plus, tous les orchestres, ils ont été décorés par les ambassadeurs. Mais en Haïti, les lots, décorés en Haïti. Le ministère de la Culture et Art. Je suis un artiste. Il faut le pas paroles. En tout cas, pas paroles, si vraiment, ambassadrice, il y a France. Il y a pas parole, Zwanga bien pas parole, Schengen yeyo, je représentais bien, image sur internet et Ali. En 2018, je représentais la RDC dans le festival des ambassades. C'est moi qui ai représenté le Congo. L'orchestre, il y a Tunisien Zalaki, il y a Marocain et Zalaki. Sauf Ngaï na Congo ne décorant Ngaï, c'est du sérieux. Le gars pas parole, 2 lives, 3 lives. Ambassadrice, attends la pas parole. Ok. Attends la live, on a un message à capter. Merci pour le passage de mon frère. Merci beaucoup. Merci la CPN, merci pour la force, et puis ça biso donc et ça biso chou qu'on a plaisir. Tout le monde a une balance. Na robo sana mutu moko kaka na koti kalate. Maman mère na biso mateka. Ah même maman Brigitte, maman Abana, Mabita, maman Malam. Merci beaucoup na ndenge Ozo Simba, Gracien Omana, na Bossanité, patron, les boss des boss, Gracien Omana, Colo Grenoble, na Bossanité, papa, Obaïpe Nzembo, Chico Kelly, et Arom Koka, na Bossanité, Arom Koka, Chico Kelly, Arom Koka, et puis na Bossanité, Brigadier Sarbati, l'homme du moment. Parce que bateau bazana batib, oh et binisa, et ça Fabrigaz. Didier Lacoste Bonyoma, Tobinisa et puis Brigadier Sarbatim Tobinisa Mikolo yo, Nadadjou, Bambota Trosikozali et puis Bazela Kaka, Bazela Kalatote Masolo Zoyanga vient en ami l'esprit. Merci beaucoup Miguel. Merci pour le passage. Merci na Kumasi, merci na héritier basket, merci na de vous on est ensemble. Tout le monde est ensemble. Force together.